Boye bolamu na magazine chrétien en lingala ya moko na lelo to fongola yango na likambo etali clôture ya saison de prémices ya église ya Mangembo Bandalungwa o esilaki moko ya lobi mardi 31 janvier 2023 na tina na yango to landa ba détail na elema oyo. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette saison de prémices. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'étais en train de dire que Dieu te donne un miracle. Et bandaki uta mokolo ya lundi 2 janvier 2023, saison de prémices na église de Mangembo Bandalungwa, bandeko bazalaki wana tongo pe pokwa na mabondeli pe kokila, kasi lobi mardi 31 janvier 2023 nde ezalaki clôture na mobateli mpate Espérance Mbakadi, bandeko balobi boye. Na sepeli na motima yo, saison otobandi yango eza saison moko ezala lokola ba saison nyonso te. Omoni na saison tobandi ezali na thème moko munene pour na mbula oyo. Récupération, élargissement. Donc na kati ya saison oyo ya prémisse ya ebele esalami. Na la ko rassurer yo ba guérison, sécurité na ya mutu ye moko na libota na obimba. Bana Nzambe saison de prémices eza na tina po biloko ya yambo esengeli kopesa mana mokili na yango lokola na Mangembo Bandal ba pesi sanza mobimba na janvier epai ya nkolo. En 2023, ça sera une année de contraste.